Le bas à papa. Hein? Ah, papa. C'est pas n'importe qui. Aza n'importe qui t'es dans beaucoup. Aza papa. Donc, tu peux se placer, tu garder place. Tu as respect aux valeurs, aux bisous que ça a été. Tu as vraiment comme on a été. Ça fait comme on est. Et ça bon. Mais est-ce que papa vous appelle une éminence qui te fait la moindre? Comment qui m'a baninga na yo? Comment vous allez éloigner na baninga na musala wa théâtre? Pourquoi Et l'autre côté. Et l'autre. En somme, il va appeler l'autre. Alors, l'autre, bon, ça a eu plaisir à l'obine. C'est bon, on a l'obine. L'autre, hein? L'autre, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Même sur place, on a mis un bon ici. On va finir Dieu. On a biso et le bara. Et maman a acheté le bara. C'était le bara, maman a acheté. Il y a Sony. En fait, il y a Sony, surtout le bara, maman a acheté. Tout le bara, on a acheté. N'habite ce que tu veux, maman a acheté pour aller. Pour tout ça, tu vas pas me guérir. Et ça m'a dit yondo lunga komi kitisa. On a nini na miki tapona kende wapi? Miki tapona kende wapi? Toza âge monte mais génération moko. Faut to comprendre arrête. Pour boya ko finga ka po fo finga. Donc c'est ça la série to koli na biso. To koli. Donc on fait la série to koli. Mais pourquoi faut to ça débat âge? Pourquoi? Papa to ça ba miki est-ce que ba ko sepsu makam? Non, on m'a coupé la ma vie. Pourquoi les Angolais? Pourquoi les Angolais ont commencé à Joana? Pourquoi tu fais ton anniversaire? Alors, toi, tu fais ton anniversaire, c'est mon anniversaire, comme tu vas nous là. Mama, if love is crazy, love is funny. Libota nankolo pona édification na yo kokola kati na kondima pe po ya bozalisi na yo liboso na tata toyeli yo album kitoko tie ligne ya moyembi nankolo mama Annie Serge tokokuta baloyembo ya ndenge na ndenge ndakisa lokola bundela ngai bundela kinga yeso yo le passé Seigneur na bele la kiyo le yembo lokola naye nange pai na yo naye nange pai na yo kosenga motema ya kolinga yo yawe peto kozwa lisusu lo yembo lokola je crois en toi. Pona kozwa album oyo ya moyembi na nkolo mama Annie Serge komitungisa te ezomi bongo na ba plateforme nyonso totomeli bino mpona ndima malamu ya album ya moyembi na nkolo mama Annie Serge tika ete nkolo apambola bino. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue à votre émission, la seule émission qui vous donne l'actualité de nous, c'est que Babango avec Yvan, dans ce directeur d'info. Là, je viens avec la série continue, toujours dans votre chaîne, c'est comment 240. Là, nous sommes avec Zidane, Evelyne, l'artiste de mon pays, tous les années avant de recevoir mon belé, et puis cette année, nous avons vu une émission, mais dans ma spécification, Wana, Ngoluana, encore vous allez naïe, et le pour une émission, je crois bien, et vous allez le comme Kamalam. Donc, merci na Péro, ma zone derrière la caméra, merci na Poupon pour le Canada, mon ami, qui c'était mon futur dans Mbote Belé, qui c'était mon futur dans Mbote Belé, et dans Mbote Belé encore na maman Emile, qui va monter, mais plus de pays, normalement, qui est là. Billy Boumouka Fondation, tout sur la bas avec l'orphelin, la sanité, maman Émilie de la montée, mais tout ce que peut l'inviter, le maman de Kélemba, Boganfa Pop, Jean-Robert Kalra, les savants de la vie, la fausse quartier, mon thème, et à Maman Nicole, maman la parfaite. Voilà, donc si mon thème, il y a Evelyne, Zizou, Anoba Talayo,
un mot ba moni biso santé ou de pour déjà au monde yo. Je dis santé déjà c'est bon. Santé ça va par la grâce divine. Vita Christ toujours. Vita Christ. Ah, ça c'est bien. Mais apparemment, moi rare en télé, moi rare dans le film, je sais pas. Il y a un peu sur moi qui vient, et puis voilà. Non, cause à la rare, ils que tout qui m'a la tempête, qui m'a donné la tempête, mais retourner la bise quand même tes portes et ça au kangamate. Karaté bon mon anga, naza nanga, mon anga ba gloire producteur dans les États-Unis. Je salue déjà Sarah Moussaou, Cécile Bilonda, Diane Impression déjà Wambote Belé. Karaté pour mon place pour évoluer. C'est ça là bien. Ça c'est bien. Et ça c'est bien ma qualité de santé depuis déranger on a ce ça va. Non ça va. Déranger c'était inconvénient retour moko non. Non kingo kaka ça la passe mais ça va. Malade des assoutes et ça. Et maintenant ça là moi les amis d'autres amis bien t'es na normali. Donc on a battu d'autres opérations ça a été tellement monene que il fallait vraiment aux barrer pour belé. Il y a moi ça là qui paye. C'est une des raisons open à comment dire un peu rare il fallait avoir repos ma casse. Pas avoir un repos. Moi je vais trouver aussi bill na foi et ça jeté. Donc on a été opéré par laser. Encore merci à maman Denise Nké on a si ça raté na mon aga fona singa merci parce que l'opération est une ma casse. Bon maman étant pauvre elle a dit vraiment peut-être tout pour ça opération na biso monter. Mais santé ça va. Deuxième tour à carte aussi quand même. Vous avez ici parmi bactères on va faire la carte pour deuxième tour. Nous avons déjà. OK. Nous avons na premier tour. Si on a quelque chose sur deuxième tour comme égoïsme. Est-ce que bandeko bazo kate deux fois que ya premier tour wana ba yo bakasu batu mususu. Oui parce que batu bazo kate non. Président lobaki bien. Batu ba mbetsa ma bakote. Parce que rozana première vague le cas deuxième vague bazui ba ozwaka kaka peut-être tout le monde tellement tozana maman azawana tout le monde ba ozwana bango ba carte ozama maleme malame eza pe administration ça m'a fait malembe pour ça bien. OK, ça c'est bien. Alors maintenant on va la biso ba pe mon parcours il y a Zidane de belo ba yeba kayo ba mona kayo ba sepela kana no musala salata. Mais moi je l'ai payé le tout c'est comme Zidane de l'autre parce que ça n'a pas tout ça pour envier kaka Zidane ayebani Zidane mais en soi ba ebité ni au Zidane na sala pose la lelo Zidane. Moi le solo na yo pe yesunga na bande ko ba la biso. Bon biso ya to bana osala nga pena na banda vraiment et pas ya tozana ba Richard Mukoko pa Kanza ye moko tatika na ye après papa Kanza non pena na moi pour na yo quoi kana mani ba mi wapi akoli wapi mwana mama nani mo blogo wana nai naza na botami na botami na clinique chinoise. Parce que na quinoise. Na quinoise. Na botama penza na clinique quinoise. Donc on une grande famille. Nous avons mon Francine Bento. Na fait papa nanga monsieur Paul Lobota wa uti biso en janvier awa. Bon, il va non, il va quitter parce que ils ont une raison où il va quitter. Non, na bomba ite nga papa nanga akufi na intérieur. OK. Donc yango no moni ezaki du coup place akufi morgue ezaki te. Morgue ezaki te le to sali démarche ya ma corps ata ville Bandundu comme ça va garder corps et bongo ba rotation ezaki penza te na semaine fallait ba semaine wana te semaine wana kuna moto nga to nyoko la corps à papa. Donc to akundaki net lundi to kunje mardi. Donc, mon frère Guigui Lobota, que je salue, que je remercie beaucoup. Donc, vraiment, comme Azalelo, Porche Tambo, Abisso, la famille Nabisso, c'est mon petit frère main. Vraiment, il Azali Bosso Nabisso, il a remplacé Papa Nabisso, à toute place à Papa Nabisso. J'étais avec ma soeur, Martine Lobota, vous avez vu sur la terre Lobota, vous avez vu Michel. Patrick Lobota, vous avez vu Papa Nabisso bien et puis les filles. Donc, voilà.
Vous avez combien de familles? Vous avez une famille nombreuse. Vous avez une famille nombreuse. Une famille nombreuse. Kokola na yo vraiment. Bon kokola na ngai na koli na limité. Na botamaki na 7e rue. OK. Batayebi taverne na 7e rue. Là où ezali likolo, na botamaki wana, likolo taverne. Après tu vas na 3e rue. Là c'est parce que quand on a journal les Lima, car à l'époque journal les Lima, après on a dit bon, la première que la papa et tout, na yo comment na Kasavubu, na Kasavubu et pas grand-mère na ngande na koleli wana, pas grand-mère na mais ba classe na salle on kaka na limité. Na bimi 2 fois quand na vie na ba classe na natangi na de la gare na ke au 6e na IBM na boma na fisi boma mungu. Mais natangi kaka masamba parce que biso ba promotion masamba liboso tangi masamba malula tino wene école officielle LPL ouais voilà et là na ratai kaka na limité comme maman Mobutu au bandola ta ba jupe vert maman ya pondo wana donc ba wana kana tanga été mais vraiment na classe na salle en 12e 13e 14e 12e 13e 14e on a vraiment native ya limité. OK. Bandeko koni na bango nani peut-être yebani azapi na moi célébrité lokola yo le lokolo ba pe non jeune ami celui na belelier akoyo yokanga même ata na politique même aussi na musique na art na makambo belé est-ce que vous na mutu pe lelo ami botangi pe bokoni ensemble za mutu lelo na mboka na biso bomoni ba masamba ya kala wana nde ezalaka na ba malula eza vraiment c'est difficile. Biso peut-être yoko kweya na ba monde mususu parce que mabe kotaki pas c'est kotaki makasi. Et pas c'est kotaki tellement makasi, j'étais obligé à kweya na ba ya koluka pa où s'en sortir quoi. Mais baninga o penza totanga na bango kandi ozolo ba c'est difficile na tanga kombo na bango awa. Parce que eza ba mususu baza autorité na mboka. Ça vraiment haute personnalité donc on a autant combo kakaboy na place publique mais bazali ebele ou tous en ba relation sur le téléphone ou tout solaka ou tout ça là voilà. Voilà Jésus mais tout le papier dans ndenga quartier est-ce que dans ndenga quartier vous avez peu moi non azaki mal poli moi non azaki teti moi non azaki nini. Si vous avez une bonne mémoire, il y a moi du solo les dans la quartier. Oh kanga plutôt donc il y a sur la bêtise sur le sexe anga ça la nga puis na mona que jeunesse dans les gars en plutôt. Être mal poli non. Non. Biso to za mo ba chance wana ba malula kande na oloba na sepela nzambe ya motuya o papa na nga tikela nga na vie ezali notion ya kubanga batu. Na respect na respect on a vivre nango ebinga na respect makasi na makaba tout respect facilement na dépasser la rabatu pe langage facilement na tanga ngote na ebi ngote tozoka mongolu wana na ba malula ya ko yeba donc ma bagage wana malula masamba tozoka ngo mais que ko munda ko kwa na eza vraiment c'est pas mon truc en fait. Ezalo na ngati na go se souvenir pété donc beta babale na ngai na beta babale na ngana ba quartier ngana ngako saka na ba mibali yango moti lelo entourage na ngai zalaka plus ba mibali na ga mieux na so na va na ba mibali ke na va na ba basi entourage na ngai zalaki ba mibali ko beta babale mata banzete ko kumba ba vélo mais pour soi na wana na yebi amoto après na yebi amoto tozo peut-être tozo ye ko la biswana na kimukolo parce que il faut ka ko swana na ba monde ngo to koti oyo tozo ye ko la ko loba il faut swana kaka il faut ka tout ningo swa ba swani so mais ozo éviter ka okimatimaka voilà mais na parfait c'est mais na parfait c'est na penza pe na mabe na nga mais na sara effort moi bagage wana ata na kola ki na ko kola bien te passe ki makasi mais déjà nazoka bénéfice moko na l'école na lekaka ezaka na epesanga ba bagage intellectuel makasi.
Mais na bana univers na bino nde lelo komi koswana epe ba attaquer pe na zangi maloba. Ngai bon, moi je m'en tape. Amona ngata ba fini na bango na oya na ngate. Na oya na ngate if na sani. Surtout na oya na ko répondre nani. Voilà. Ko répondre nani. Ko répondre be ba fan. Non, ba fan ba gérera bango te ko répondre bango te. Bango nde baza na monopole ya osala o bango balinga osala mais nana ya ata ofingi. Ata ofingi ato sali nini, ato lobi nini. Na oya na ngate. Na ota na ngate na oya na ngapeke. Mais l'autre femme ba attaquer pe moi bien. Nana. Mama ba âge autant ya ko bimisa o batakanga comment qui série à émission oh ya solo batuna batu zidano oh ya solo na ebite le bana beta na solo na ebite se compara na ba de bonhomme su ba âge moko ya mama âge tolo ba ngote pardon kasi yango na te mama âge tolo ba ngote bilong na biso elobaka e mama âge tolo ba ngote te tolo ba mama âge ya soni. En fait, il y a Sony, surtout le moment âge. Pour le bangoté. Dans la vie, écoutez que le moment est ça la polémique, je sais pas. N'a vu ce que tu veux le moment âge pour ni pour tous les toi bamige. Tout le monde bamige. Et ça me qui est yondo luna pour mi qui ça. On a nini, na mi qui sapona kende wapi. Mi qui sapona kende wapi. Toi la âge monte mais ta génération moko. L'amitié n'a pas d'âge. Hein? C'est ça, c'est simple. Non. Non, j'étais mal compris. Okay. Donc j'étais mal compris. Cause à la génération dans Moutou, ils ont beaucoup de même âge. Vous avez génération moko. Faut tout comprendre. Pour boire au finger, pour faux finger. Nous on a bien en atteint. Nayebi na ngate natala ate natala ate nayebi na ngate bilongo nyonso ozolasaka tokoli na biso tokoli bilongo nyonso olasaka tokoli mais pourquoi faut tosala débat ya âge pourquoi ça faut débat ça n'a pas de sens tosala débat âge non par rapport à ni par rapport à tosala baya mike esiko bakokosa biso makambo. Okay. Non, biso tout baleki na biso pe bazali. Okay. Biso tout biso pe dokuta ipe ba yaya, dokuta ipe ba mama. Biso pe toye baleki pe ba ye. Eza bongo, bango pe baleki pe ba musu ba ye pe déjà. Pourquoi pas? OK mais to kufite, to zaona wa o nzamba obenga bengi ye. Ona nzamba bengi ta zaona. Pourquoi les angolous au fait n'habite biso na Congo bakomo na kokola mabi pourquoi les angolous pourquoi les angolous to kokiseta à Joana les angolous pourquoi tu fais ta anniversaire alors toi tu fais l'anniversaire c'est mon anniversaire comité bandolela tout ça va quitter ça matin à anniversaire combien pourquoi anniversaire pourquoi la bâti une année to bandolela tout ba ça on mais pourquoi tu ça la anniversaire ah Yves faux débat. Mais tout le bas génération a peut-être na théâtre vous a banane. Oui, mon repère sur le billet. Oui, de la mon génération mon corps voilà. Yves. Je suis au condolation à ma génération. Mais quand c'est on top les gars rapport du Kambango pe et si la tire. Bon, yo zonga pas le Kambango. Na bien la tête même si on comme qui dit ça. Pas mi qui ça bango et rattraper bango ka. Et rattraper ka. Et rattraper na ka ba mi qui ça bango mais pourquoi ça nga vraiment na ba vague wana te na ko ba ngote. Na ko ba ngote. Na vraiment na ba nga ça ça penser avec on ça ça penser na dobaki. Non toi génération. Est-ce que toi baninga? Il y a âge nga na bi âge nga. Mais toi génération quoi. Et yango za génération mo. Oza na âge leki nanga. Ya wala ndinga, oza na âge leki nanga okuna, oza na âge leki nanga okuna, mais na bi âge noté. Mais du fait que tozo sala makambo na génération na biso, tozo ndi sala makambo. To comme génération. Donc en fait génération na ebité comment expliquer ngo. Baninga na tanga na bango baninga génération.
génération ekozala baninga bobotami bane moko mais baninga mosusu bobotami ane moko te mais bosali makambo esika moko nayebi te so nazo expliquer ngo mabe olimbisanga je sais pas mais je suis pas là na bamakambo wana ba génération ba solo awa okoli plus na bana mibali mais toloba na kimobali oyo okomaki nango mpo okomaki na kimobali te nabi kozala déjà na mibali d'abord ngai nabotami na ba deux frères na katikati ya deux frères nakoli na kati ya ndako na deux frères nazali na bakamarade kwa bafubali yango moni kofanda na bandeko na ngai mibali na mesanaki kozala na baya mibali kobeta babale omena lobi te comportement moko ya mibali nazwa yango te mata déjà nzete na mwasi wana bomwana wana bomwati obilance naloba siko vraiment nakolai na mwati obilance ya bomwana ça n'a rien à voir na nde nakoli kutu na change donc so moto ayebanga wana ntango amonanga lelo andima te ezanga andima te yanga donc nakoma mpenza nakita mpenza donc nakita mpenza motu nanga nakita mpenza ntango ovanda na aire moko bafingi yo balobi mabe na nkombo na yo en fait c'est ça ko ndenge nini eloko te eloko te asomi lobaka mpe eloko te aloba nanga eloko te bo moto asala usine plaisir alobi na ye siko nga na olobani eloko te eloko te gloire à Dieu gloire à Dieu même sur place wana bana omiyeba nanga te nabongisi ozi mafinga mpe ezala bien mafinga mpe esovaka te sur place mono omiyeba na otobongisi mpo bafinga bio voilà tozongi na histoire na yo koembrasser monde ya théâtre ezalaki ndenge nini bino napesaki obu wana ya kosala théâtre biso na ere wana na école na masamba banoya somo bamwa popi mo boye ezalaki ya rouge bamwa basenglas yaka ya rouge bonayebi te bino bosalela yango te bosalela yango te mwana popi mo boye ya rouge batia tio moko boye bana omelaka tosala batéâtre biso otangi na baekole ya leta sotangi na basenga bria na yolo wana bia banyampulu wana basaka molongosi boye kwasa bamama polisi ya batieli mafuta ya ngombe basi batia kati ya mapa wana siko aire toye kotanga baekole babiloko ezali lokwa batoile d'araignée wala batoile d'araignée bambwa makaku ezali lokwa mwana popi ya kala azalaka mpe ya forme wana ya plastique bamosala mpe na bajike ya forme wana siko biso na masamba bamona popi wana bando oya nango ase déguisé nde tomona lelo Père Noël na bakubano bato batanga na baekole ya leta osa siko batéâtre totourne batéâtre na école ezalaki ofait kati na nga déjà après kokola na nga ntango nakoli nde sikoyo moko mosusu na bande kokotika sœur na ngai na la crèche evetiki mvuki napesi mbote ebele na la crèche nde nazwaki goût ntango nga nazotala bango nga nazocorrige naotala bango naocorrige par là impression wana oloba na nga mais pourquoi pas osapeka te so na ye te mwana absence na nga eza remarqué pourquoi Evelyne na ye te nde place wana ntango tobandi kotourne tobandi korépéte totika oleka na tv te torépéta tolekaka na tv te nde bayebisanga ntango naocorrige bon eza elo mo nzambe atiaka kati na nga bayebisanga ayo oza zidane okoki opesa bapasi yango bien so opesi ezokota impression wana olobanga nde koma mpe kotikala bon ale moko mosusu signature ma signature mpe ya son âme towumeli toleka ata na tv yango te toluka tito etokoluka place mosusu to bana kojoue nde na kotambola na ye aye komokona kokuta groupe ya papa tito pika ayebisinga bafana théâtre ayebisanga tokokende kuna bayamba biso bien wana baoleka na raga première fois oleka na tv nayebi te sentiment siko naojoue na tito naokosimbe boye na nzoto te najoue mwasi na ye nayeba aplikama epiece mais naokosimbe te so totourne tojoue nga siko nao nete omoni obanga fufranche ko esalanga nali mpenza ya fusi esiko alobi nanga tozojoue bien te sojoue simba ngai ezali sani osalaka sala boye aoloba nanga bon allez nazwi mpe élan tokomotourne
c'est par là tokende mpe Kilimanjaro ekoya baluki mpe bato après bamemai ngai fonde adina fonde tito baminga ya Kilimanjaro tosali casting adi muzo sali mpe casting nazwi na casting nalekani nde par là na intégraka Kilimanjaro donc ezalaki départ na ngai yango wana donc na força mingi te na Kilimanjaro tosali bane tilo tozala foka na Kilimanjaro tokenda place te. Ok. Mais on va embrasser l'univers ya Nzonzi na Kilimanjaro ntango bamo bambebe ekotaki moke après nde José Mabilama mpe na Sa Majesté aye kobenganga na filme na ye moko boye nde na tourne filme wana par là mpe nayebenga mpe bamasa mais eza ndeni to tourne pa mi José kaka loyi mama yenga na tourne côté moko boye kuna wapi nabengi bango mpe baye mpe to tourne mpe to tourne par là nakoma ye na Nzonzi. Ok. Est-ce que les amis du théâtre, film et puis bandeko Lili Bokole, producteur à milieu à l'époque, on a ce président fait biso wana pena ndako na ngai biso na biso ndako na ngai Gigi mon ami de Sali Jogo somo de l'honorable Afa Bokole Major Bisadidi na tourna déjà kuna na tourna pe bapesi ebele baproducteur ebele ekomaki ntango bamoni biso ke toza sous contrat te tokomi na biso libanda ale bakomi kozwazwazwa biso toparla biso na soki tokende. Donc tono bafilm ebele zila zala na ye na l'époque ya bacassette tino ba DVD biso bacassette ba VHS wana. Ok. Mina ntango koti ya univers yango ezalaki facile aussi pour kokutana na bato mosusu bana comportement na bango bauti yango na kubu mosusu biloko kubu mosusu. Non, c'était pas facile. Au moins biso na Kilimanjaro oze lo mosusu. Yaki vraiment lo mosusu. Yaki éducation moko boye donc tozali mpe na ndenge moko boye parce que soki tokobanda répétition 8 heures 7 heures de jour oza wana boseki bolie bosali bokokosala 8 heures juste bokokota ntango bokokota na salle po tondosala na oxygène e bokokota na salle donc enge olakisaki bablage nyonso bondosala libanda osiki yango libanda okoki otravaille donc tout le monde ayi concentré puis torépété pendant peut-être 3, 4, 5 jours ya répétition so bosisi yango nde bobandi tournage donc il faut borépéter il faut mais différence ezali ke na Nzonzi boyeye na bino botourne ezalaki mpe mabe te mais ezalaki différent parce que kuna tobanda ozwa temps ya orépété moi bookale eloko te boye te bosango boye te mpe ya son âme bachef na biso mibale batika biso chef de clan lelo papa Noël Ngonda chef de clan récemment toti mpe koperdre chef na biso chef Dan oti kotila biso donc bapesaki biso mosala bapesaki biso mayele bapesaki biso bwanya bazalaki bapesaki biso vraiment tozali vraiment na savoir oyo bango mpeni ezalaki mpa nango batransmettre. Alors film nini marka yo ya Nzonzi oyo tikala kolongi ya naza artiste eza nango ebele oyo bafilm oyo bima figurante oyo bima mpe principal voilà principal ebima nango ebele moye natanga moko ya te baza baproducteur différent so natangi oyo nesamba me nayebaka bato ebele babenganga eya na filme oyo ya Nzonzi te ya Kilimanjaro ezalaki mpona nini azalaka malade nalegaka mobali nanga bodo na sœur nanga miracle basœur nanga bavisa balinganga te banolinganga te donc na joie film wana lokola naza vraiment malade eblessa bato ebele etoucha bato ebele bayebisaka yango yasu na film moko le fils du président mpe bato ebele babengaka yango ti lelo so bakozwa yango wapi so bakomona yango wapi voilà yango mpe esalanga bongo na banzonzi namonaka nde elenge ya supu totuna bakalunga badadi ba 2 minutes amirai donc bandeko ebele ntango natalaki yango kutu jour wana
ça nga pasi on va dire on belé oyo parce qu'il y a un film on a bâti pas voilà un moment donné babi on a pas embrasser disons au quota intérêt groupe il y a papa na biso Lomé c'est pas il y a quand même c'est là qu'on a ça la peine nini pour intérêt groupe bon nga déjà kolongwa te des titres à tikara bafana na ye moko eza groupe na ye déjà makamnanga mingi na losa onka na Simba makamnanga mingi na bano benganga na zaka déjà na Simba eza ye moko bananga intégré groupe de naza na Simba na bana ko ya te naza na Simba sauf que naza José Baïla na jo sola kana bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na za si biloko ejo ko mate baza na mboka nini baza na France mususu aza na Belgique ekoma kate oh mais baza ni kuyiba na rembi na France na minute oyo agence il y a sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale tata na ngai JB Service merci ta biloko na ngai obengenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kanisaki oza mondele José Baïla aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayebisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes banimero ya kubenga yango wana oza komona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soki kaka moto akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soki atali kaka boyi mbala moko JB Service epai ya José Baïla en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye azali na Congo central azali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soki kaka bengi na numéro ezali awa bakutukela ye biloko kuna même voire même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo braza na tena baza Pointe Noire JB Service ezali soki wane te Angolais nali te nanga Angolais JB Service ekar eza musike azulepaite nazalaki hospitalisé na papa président elomba ayebi ke nazalaki hospitalisé nde na papa na ndenge mpe papa na perdai papa donc voilà yango monika nde ezala opema moke mais nazalaka na Simba na Simba koti yango na koti na ngao na kimikolo na koti na ngao na kimikolo mais na Simba combien d'années pas depuis kala na sala film ebele na Simba na tourner ebele na Simba film asuka to tourner na Jérémy azalaka Mario epananga wana film asuka na tourner na Simba nazalaka na Simba mais ozalaka ni tozalaka te mais tobaki ni mo bakale ezali mpe na ngambu na yo mo bato batio mo bakale kuna te non kuna biloko wana ngana ezalaka te déjà bato nyonso bazalaka kuna ba sœur ba frère nazalaka bon terme na bango déjà nano avant na ya Simba nazalaka na bon terme na bango tout c'est quoi tant na ye na ngai na yaka na nga ba rep ton papa beli au même moment na maman donc j'étais vraiment tiré président yebi maman na oloba j'avais pas le temps de regarder la répétition pour retourner dans le focaté parce que si on n'avait pas perdu papa et juste ça mais kotianga bakali en tout cas ça na mutuku na cha mutuka la zaki même la nouvelle au bayaka bayamba bangoka kuna bacha mutuka c'est une formation au cha mutuka ndeni mudavulu kai moi et on va de formation déjà rendu yo yana tout question mo ozali net ozaki na kati ya Simba nazala kana Simba
privilège ezalaka na bino bato oyo boza bancienne na groupe tosali no mpe simo ye te ya efo justification eza bongo te fo justification président ayebi bachef bayebi ke nabesaki papa akufaki même chef luka yokokuta nga na matanga na olela papa na ngai ayebi bayebi ke nakufeli papa. Intégration na yo baintégrer groupe Simba butaka banani bazali combattre baartiste à l'époque pour yo kotaka akuti bapechanga akuti baziza akuti baluka wende lule ale mabana omelelo na ngotanga bakombo te nakobosana akutaki bevi déjà zo évolué na Bélard naza na Simba si la pas évolué na pas na naza na Simba na SB naza na Simba changa pas évolué na nini na ye ba plateforme na ye ekendaka bien mais aza na Simba ye nde souvent tokutana na baref banaomi baleki mais nakuti bango chef Roger bango mpe nakuti bango kuna Barlette baza na bango wana Ndika baza na bango wana kuti bango wana désarroi vous na kati ya groupe Simba oyo lelo pesa bato balobelaki okabwani eza na kati ya groupe Simba en fait source ya bokabwani oyo eza nini bino bana ya papa moko boyokani ezali te bolingo eza lisusu te source yo montali eroza en fait nini nga mona ngo te moye mpe nayebeza te moye mpe naexplikango kuna papa azala bongo te même badécor baza wana obi le décor atravaillera chaque jour maza na Simba akata répétition te makambo wana kuna nga na mona na ngango te bakokabwana na nga na mona ngo te natikela omona ngo te sekola indépendance apesaki bino te bon moto na moto akosala piloko na ye mais aza na ta mosusu yango ekusaka bato na mwa moto deya so apesi bino indépendance bapesi bino indépendance seke apesi bino vie soko bosala e en retour eza mabe point parce que moto apesi bino indépendance apesi bino vie mais ekaboli lelo ekaboli famille non famille ekabwani te bato nde balingaka famille ekabwana te non bakabwana te mutakabwana kuna za te mutakabwana za te mais moment moko un moment donné oyaki plus na bafilme na Zidane plus na Esli na Bela mpe ozalaki bonozwa invitation na yo mais ekata kaka bosibitement makambo nazali malade. Non, pas malade, même tout le Zizou, c'est pas un problème, et ça profil, et que soit profil. Et que soit profil. Et ça que soit profil, et non problème, et ça que soit profil. Bon, petit peu, bien, peu, ya petit. Il faut que contact. On va bien, ceux qui ont tourné, peut-être yote, il est qui nous souffre. Au moins, on m'a bien. On peut penser non bien, on dit bah tu bien on a joué qui doit penser non ce profil on est aussi ngate que yo ndo jouer ngo eza na gravité na mona gravité maman mususu basila ou ba benga bango bongo yo sila zala muta sila ozala te tant que so kufi na onte c'est possibilité comprendre so kufi to silité aussi la ndeni yo aussi ça muta azopema aussi c'est un jambe mtana pouvoir ya kubanda mutu pe ya kosisa mutu mambo osila te on est la conception na biso examen de conscience osala oeshua tunongoni bon bazali mpe mingi na foot naana na foot naza présidente ya football féminin avec club naodirige équipe nene moi concentration wana esali ke nde naosona lelo lobi nazobeta déjà coupe du Congo tobeti championnat tobeti playoff lelo tobeta coupe du Congo donc tirage ebimi lelo na banda bato ebeye balandi tirage au sort lobi déjà naobeta na équipe ya Bandundu tobeta coupe du Congo lobi c'est pas facile on peut pas souder lèvres à la fois
Et on a se concentré dans le foot parce qu'il y a une passion. Donc on va passer un peu avec club féminin. Il y a un Hollanda. Mon président Amadou Djabi depuis la France que je salue. On a passé un beau débélé. Président Zobunda Bundaka pour notre club. Voilà. Ça paye. Et foot, il n'y a pas de son métier. Et foot. Métier où ils ont négligé les lots, Zizo. Il y a des gens qui salissent les lots à la niveau Zidane. Non, négligé. Zidane. Baninga na mutu, baninga na mususu bato kena na poto lobiawa. Nathalie Bango. Nathalie Bango. Comment négliger un pour la foot d'éviter. Jamais la négliger. Jamais la négliger. La négliger sauf que na vu eloko pesa motuya. Mon net vita le féminin est un peu motuya donc il faut pas servir kuna. Donc c'est une façon de diminuer le président na vie pour éliminer et éliminer dans le monde parce que bien ça va susciter. Est-ce qu'il y a un problème? Si on a un problème, point. Il y a un problème, on travaille. On travaille, mais foot, on est là, on s'en salarié aux alatés. Oh, ben, indépendant. Non, tu es sur le début, on travaille dans la gloire depuis les États-Unis. On a un scénario. Au monde, on a travaillé. Pour les virgule. Est-ce que les amis, le côté, il y a un côté, on a un problème de bandit, on a un problème de on a le côté, on a les gars ils ont tout comme bébé, les babes n'ont pas mis sous super, ils sont de jouer, babes n'ont pas mis sous. C'est pas un problème. On a aussi les lobby. Anniversaire, on a aussi les lobby. Ah, les lobby. Au Bossani, des gonapes na. Les lobby, ma cambre bébé, on se voit maman, on a le bas. On va plonger dans foot. On bet à lobby dans l'alcool, le monde dit que tu poses un awa, il y a un problème. Quand pose un problème, mutunanga, il y a un ça. C'est un problème. Joyeux anniversaire pour Bekam. Joyeux anniversaire si vous allez vraiment Nzambe a fait ça au mutima nao elingaka. Comme ça on a place au elingaka comme. Voilà. Et puis babongisi na président Lomé. Abongisi parce que babeba nagi. Ah mais je non, Yves, non, aza papa na ye. Lelo si l'année Lombe, babongisi parce que papa Lombe avec la vidéo. Non, mais ça qui anniversaire. Ata mutu abia souhaité ata mona na ye ezaki problème ata bino mais botu osala ngo bongo Yves. Teng biso te. Botu osala mais je dans internet. Botu osala ngo bongo. Obi bon, na za nanga porte-parole la bato te yango moi na olinga na koloba te. Mais Elombe aza papa. Hein? Ah, papa. C'est pas n'importe qui, Aza n'importe qui t'es dans beaucoup. Aza papa. Je te peux cette place, je te garder place. Je préfère ne pas citer son nom. Je peux se payer place. On a un respect, on a valeur, on a un peu ça. Tout le temps vraiment comme on a été. Ça fait et ça bon. Mais est-ce que papa vous appelle une éminente qui te fait la moindre? Na yebi mambolo bate Yves. Na comprendre na opete. Bila mama, oma banga makambo. Eza na makambo te ko banga ou pas ko banga mais bon. Ya na mpe na sens pété. OK. Ezo pesa biso pe lote. Ezo faire avancer biso pété. Au contraire. Comment okima baninga na yo, comment kozala éloigné na baninga na musala théâtre. Pourquoi Zizo? Na biso déjà que nazo sala football féminin. Naza na football féminin. Mais tout ça na matanga on azaki chaque jour na matanga nazali na baninga. Bana s'éloigner. On s'éloigner pour nous. Soki time monani, soki time monani te. Tout ça m'a. Lelo ba leki pe bande comme si pe ba ke photo. Salut ni kan musala. Bien. Ah la mo fia ouf. C'est Péligitoko. Tout commis, Yangwana. Vous travaillez bien, Aïda, de loin. Vous travaillez bien, vous travaillez bien, vous travaillez bien. Ça m'a battu la bino, inspiré bino, le sous batba bino bien. Et les cas bien, Bozon a fait bien. Pour que, hein, ma solo quoi. Et ça la ravalé, il faut couloir, on les a rappelés.
Non, kokima eza un peu important te. Il faut que couloir wana loko epesa mero déjà au coach obimi. Donc couloir wana esala bien. Eza ko au tracé couloir bando kota no bando bimano zo le kanao. Mais bon. Est-ce que vous avez un projet pour la salle de tête surtout pour la carrière non? Oui, projet ça ko sa filme pe na ba norme na ngula ba te na ba mboka mfuku ya ba cinéma pour. Chaîne na okolisa lelo. Yves nazaki na eloko kosala ti. Santé na nga nano ebanda oprimé. Puis ngai après ngai papa na nga na maman na nga babeli na père de papa. Donc eza nango taka te tovandi soki mpe tozala na biso tozalaka eza nango taka eloko ya tare ya te Sina bandeko no ya te tu kitoko nango tu kitoko. Tokomi na biso na suka Zidane un mot surtout plus na bafani na yo na baoyo basepelaka bamona na scène mais bakomona yo lisusu te bamoni yo quand même lelo na émission oyebisa bango nini puis moi mbote na 2-3 personnes numéro de téléphone eza pimie pour que tomeka na biso nzela comme biso bonisa bango Zidane azali Zidane na bino azali male mais rien ne sert à courir toza na biso soki bomoni nga te oyi place nini bobeyanga nde tosola kaka naza na ngai simbote na mamaman Élysée Binda depuis Strasbourg oza na kin awa bon séjour déjà ma maman qui m'habille ma maman chérie maman qui m'habille Élysée Binda yoga boye yoga victoire la victoire jamais pour la maman napesi merci na bajogo nyonso napesi mbote Salin Eganda Gigi Bokole napesi bambote Béalino Sene les anciens joueurs ya Selebo Papa Douglas Papa Veni Mabeka Mama Lou napesi bambote bino nyonso bambote pe na Sapu Victor napesi bino surtout bambote Michel napesi bino nyonso bambote naza na ngai Michigan Cap Saoulé napesi bino bambote donc voilà napesi kaka bandeko na bajobe ya kasongo napesi mbote ebele mama patience depuis les États-Unis napesi bambote ebele mama be en Allemagne napesi bambote ebele nzambe asunga tozali tomonana kaka Jeanne Badioko mama Isaac napesi bambote mbote vraiment ebele merci beaucoup numéro de téléphone papa pekisaki papa te bosuka bandi ofinganga siko bafingaka bango mpona mabe te okomaka so olobi ka bafinga ate olobi no mabe te ate olobi noko eloko eza réel omo te utokisanga ke bafingaki nasekelo te mbe mabe te ça c'est bien. Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale nzamba
Baba Sangolue azosale salela ngai Yesu Yesu salela ngai Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana pa moi. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tirubu. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sanga lola ye. Ngapena tato na bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga zambaka basa ye. Yoka shije na nga ye zamba lola ye. Na ye na bapasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu salela nga Yesu Yesu undela nga Yesu undela nga Yesu Yesu undela nga Yesu Yesu undela nga yo Longisanga Yesu Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga yo Longisanga Yesu Yesu Nalebi bia bisenga senga sanga londe Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai Nalebi bia bisenga senga sanga londe ye Lokota ngai Yesu Yesu Lokota ngai Yesu Yesu Lokota ngai Yesu kotika ngai te Lokota ngai yo Tombola ngai Yesu Tombola ngai Yesu Yesu Tombola ngai Yesu Yesu Tombola ngai yo Lesa wafako Lesa wafako Watitishina watitishina nsambi watenzelela Watitishina watitishina nsambi watenzelela Yesu Yesu Lesa mukatanga lesa Lesa mukatanga lesa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chilobo Chilobo Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga unayemba boye soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga unasambela boye soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga unabina boye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambaka basa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apamolinga Yesu Yesu
apambolinga Yesu 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 apambolinga Chilobo Yesu alokotinga pesitina Asa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wamba fils du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozo bouger obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur qui on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sina sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.